boyeba siko makambo bandi awande bokozwa makambo solo na Africa Info système ya kokoti. Africa Info, souka la plaisir. Voilà, fidèles internautes, merci d'être branchés sur Africa Info et tous les amis de Franck Stemaï, vous êtes éparpillés à travers le monde. Je vous aime parce que vous êtes très nombreux en train de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Nous revenons encore chez vous, mesdames et messieurs, dans un nouveau numéro de cette émission Analyse sur un artiste, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un grand artiste de notre pays qui s'appelle bien sûr Félix Wazekwa Mukua Bongo, mémoire de l'oroma Izina Makanisi. Aujourd'hui, on va parler de cet artiste et musicien. Comment il a commencé sa carrière, le comportement artistique, surtout la fille na matete. Matete bazara toujours d'accord, content. Tant mon star na bango, asala musala très bien. Et puis la plus art, parce que awa mingi za vie privée, awa c'est d'abord l'art qui prime et nous allons toujours recevoir, tout changer mon système. Avant, on recevait bien sûr des chroniqueurs de musique, mais tu comprenais qu'il faut qu'ils t'arrêtent plutôt na fief, bateau ba kolana ba artiste ango. Je crois bien, basant la facilité, wana, il y a une histoire, il y a un grand frère na bango, il y a un petit frère na bango, il y a un ndeko na bango, une grande sœur. Raison pour laquelle de changer qui moi idée, il y a émission Oyo Analyse et puis surtout dans la suggestion na bino, ma remarque na bino et ça là toujours bien. Aujourd'hui sur ce plateau nous allons recevoir bien sûr monsieur Damien, c'est un artiste aussi mais natif de Matete, il est Azali petit frère comme on dit, hein. Il y a Félix Wazekwa akolobela biso quelques lignes par rapport à artiste na biso mnene on a Félix Wazekwa. Monsieur Damien, bonjour. Bonjour Franck Stemaï. Ça va? Ça va choco frappant. Comme on théâtre, pardon, on a artistes. Alors, tournoi qui toyeba, est-ce que vous êtes prêts pour te mettre un peu kolobela artiste nabiso munene mboka qui s'appelle bien sûr Félix Wazekwa. Non, Félix Wazekwa c'est notre vieux du secteur. Et puis que le soir mes côtés il aura au camp pour l'ongilanga peut-être les souvenirs n'a rien. Mais c'est notre vieux du quartier. On a un artiste, comédien. Miko Bilambonda, c'est mon fils. Au hasard batteur na elelo. Est formé par mon grand frère Marcel Koutakite et Sol Siso Alekana na série où nous n'avons pas de la tango et c'est mon frère au Bazanesco en Europe que je salue à passant, c'est Fernando Sol 6. Alors nous avons pris à Roloba où na yebi muke na ndengo yo tunanga. Voilà, vous avez compris que nous sommes en train de rendre un hommage mérité. Tout ça là on peut tous la carte mutakufa, tout rendre un hommage à titre posthume. Nous le faisons tant que nous sommes vivants. Toujours tal un peu, il fournir pour que comme ou à commis pour mieux comme à cause de la côté négatif, bata kisi, bata boye, mais est-ce qu'il n'y a pas de côté positif? Raison pour laquelle rester branché, beaucoup de réponse par rapport et puis vous découvrir exactement comme on dit, révélation par rapport à l'artiste Nabi, c'est très important. Damien, tout banana non, Félix Wazekwa, étudiant à l'époque. Moutamayele, la classe naïe, tout ça, et les lois comme un musicien mounene. Yo banda ko yebisa biso ne bandeli, papa Félix Wazekwa. Est-ce que yeba qui comporter papa na bango est-ce qu'on dit mara beta musique et puis se retrouver dans Félix Wazekwa à kende poto parce que moi le bakenda pour na étude. Na mukuso ko lobani. Non, viwana blague à part, avec mo mayele. Ve Félix Wazekwa oya mwana. Parce que oya papa c'est Félix Wazekwa. Donc ça dit qu'il y a copier papa na bango. A copier papa na bango parce que papa na bango dagi mayele makasi. Après na modèle papa na bango zagi Félix Wazekwa. Pour tangi trop viwana. En tout cas tangi trop à partir même yakin et surtout que tant biso to banda voyer ba biso yaki nike. Donc ça dit so yo sala œuvre peut-être ndenge yo tuna ba question biso en to salité. Ba banga to ko mapembe na bango. Tozana ba couper, tozana ba nindo matete bandaka déjà bon bandaka là. Via lingaki abanda ina to ba mamba musique on monaka na ballet. Et pas ya abanda ko na ballet oui. Abandaka na ballet wana ibandaka et pas ya oaza le fondateur équipe obiso obeta Noko Sola. Les équipes à matete FC System les alliés au stade oui équipe à balle ne peuvent qui les alliés Tassin so combat Tassin yebi nazao to sawo mona biso to ya bango ba répéter pas Noko Sola wana ba rafia ba vi bazobi na biso moyen to comment R1 les ate biso adimi pour vieux R na lo ba voyez pas adimi mais dimi na par rapport na ngate biso to asko miké to sala na c'est to kengi de la bango alors R1 même pour comment pas vieux bo is grave
au comment to banga et via zotanga azamaele. Je ne crois pas. Je ne crois pas tant que va balon à qui pototé. Au poteau na ezali mamonta nga kema amener ba classe ba nini ndé to mona ke via comment oh comment appeler ça ba champ. Comment appeler ça ba nani ba champ biso siko to mo banga ngo. OK. Via zaï balé aza obeta balé pa ya aza obina balé pa ya nokosola. Pa ya ve nokosola tassin fondateur ya FC System. On a besoin de banga comme on a pas paka. Là on a besoin de tout landa ba on kolanda ba danse ba on serwana ba luketa ba William Kuba. Via bi William Kuba. Soko se rappelle na ba William Kuba lemba William Kuba malemba. Azani ndio nakini. Wa ba William Kuba malemba. Soko biso to mo finga fiwana komboana. Ti le lo do fiwana ko ba mona ko ba boazu na 2 minutes pa bi misango. Donc le bakalan atambola kala via yebi Willy. En tout cas so na ba BV j'étais salé à passant. Ndenge ke ngao yo. Tamsuni na loba beaucoup se souvenir mais je me nomme Damien Mukando nas artiste na sala art dramatique. Donc Mikobi Lambonda wana zo tuni Mikobi ce type là qui parle c'est qui a oyebi sayo. Donc son père spirituel la batterie c'est Marcel Koutakité. Oza grand frère dans la propre. Alors tout évolué. Oyebi Félix Oazé ko na balé, abeta balé bino bana miké, bozo mona ba on de bazar bina balé tout ça. Mais après cela na balango est-ce que balango paye banaki na matete et ça là qui peut succès to il a ka balé mombo ya ba quartier ya ko sakanya. C'est-à-dire sur le bien yebani na matete c'est trop dire. Parce que ils a dit balé avec mo tant on a banoki viona ki ba mambebele. Il y a banaki na ba balé après ko tana biso mamba balé. Donc balé za simba penza te zo bin tsene bana na ba quartier. Balé vous comprenez le football hein. Balé ya football mais balé ya kobina musique. Alors azobini sabango na ba pourquoi ba répétition ba bina ka moi likamo vous dans la quartier bazobina moi ni bazobina bazobina ba petit na ye do ba est grave vous ba petit na ye le vieux monstre que j'ai salinga bien que plus que venin wana maso aye bango te vie petit no dami bien ko plus que venin ah oza moto mora mystique venin ko so moto mais wayo eleki. Très bien. Alors, bon, na matete boye, allez continuer, tout ça, vous comprendre te vie à qui étude na poto. Tant comme na poto, bino na matete ki ba petit frère bozo kola. Via kena na poto après boye ko zwa ndenge ni nouvelle wana ke Félix Oazé ko comme parolier, comme pesa ba misa minene ko papa Wemba ba Koffi Olomide banzembo. Na matete atmosphère ezala kinini par rapport ya artiste wana Félix Oazé. En tout cas, aza les sel ou na mamba musique ya tombola ya matete. Il y a vrai. Tant que moi qui vient comme parler comment ça se elengime vous tout à la viande au monnaie sundeni ou comme qui non leader moi zobeta chant koto ba biso que non oazo comme taper si leader oazo comme taper si chant au vieux tout ça qui na ba nokosolo ba balé ba ni mais le long on peut ça ba chant ou que leader moi beti koto Félix oazo comme taper au chant bazo boa ki ba prix Nobel mukwa bongo o boyoka yokango biso tout le monde dit oui c'est vrai on ni britannique ça nini bende les tombami. Et ça là il se vient plaisir c'est notre vivement à sali matete lelo na mamba musique te mutatombola ngona numéro 1 c'est Félix Oazé quoi. Avant c'est quoi son akin aya ko monter orchestre musicien ni na matete attaque na succès à l'époque tant bokola tanto okola musicien moko to yoka to ba combo ya lokoté donc musicien za guité donc franchement vérité musicien za guité c'est Oazé quoi wa yoté sa musique na matete ye mususu arate. Félix Oazé qu'on a poto a pesa batu banzembo papa Wemba surtout hein muta ndeko boka muku wa bongo prix Nobel et bilo ono sonwa. Alors ko kita Félix Oazé qu'on a Kinshasa après ba sango na ye ko za na poto a kiti Kinshasa azonga na matete mbala moko to changer commune. Non aza peut-être on a rôle ba les seuls musiciens ou asala alingaka lokumu ya commune na ye. Vetanga uti mikila ofanda chez Bango. Chez Bango. Bango. Tant que talaka Félix Oazé quand on comprendre comment pesa ba to wana banzembo ba misem su ba chant mais tant azongelo la talolendo ki mala ndata msu batwana ba milena bango azongi na fief na ye avanda ka chez Bango iska wana biso ndako le kasko ko sola kana ye ba vie ba petit na ye vie oye ba ga non to sola ba vie pour mon ye moi vie mate azo bi mate kana kata ndako kana lupango biso sola ba Germain qui te moko ba ni ba danser ba ka chez Bango disons iska to ndova na en tout cas changer qui fiefté. Ça va venir facilement malgré un matin qui un peu moins marrant social. Non, c'est un vieux qui est social. Il parle très doux et puis après ça va conseiller ma casse et puis bien à yokaka. En tout cas yokaka. Sobo sola nazo yokabino, so les kambeza zo bengabino bo sangai bulini. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça alors? Bo PC va il ça va OK na yoki. Bo ka bana no pepele. Tant à outil poto na yé. Et c'est par là que vous montez orchestre culturel pays vie to azonga na sous poto pour une fois. Non, ce qui n'a beau sanité,
Kouyana yé culture on dirait à partir à poto de on dirait recrutement moi banda culture c'est Zaki à créer. On dirait ceux qui n'a aussi je n'oublie pas. À créer des culture il y a un des temps yé à ce ko kubisa ngo pena bien. Pour bato baleka on a sobi sobi de ba musique. Donc tous ça bandule man. Pas tout baleki pas na presque ce sont mes collègues. Soit on a bango na poto ba témoigner. Ce sont mes collègues. Mes collègues nous nani. Ils ont nos footballeurs. Oui, ngana gene nga kambale. Nga gene nga kambale. Mais baninga nga pe mususu to yeto mekina ba bale mezu pete ba kimi la ba pa na ye. Ya bazali. Bazalo kwa ba premier bataille premier tourment na ye. Nani Timba Kusuti. Premier tourment na ye. Mais Florine Timba Kusuti. To zuye to zune certificat classe maro. Ba premier tourment ne Timba place za ayebi Floribert. Ba masa mususu bange ba meke mbeko kota mesimbite lo kwa ba baso ba beti ba pauvre king kestera. Willy Bondaki. Ba meki mais ils ont été. Donc ça dit azwaka clamo kotan ya fungolo kaza azwaka clamo ke utaka pa ya président Mobako Fafano. OK. Azwaka clamo ko Fafano ba dunyo so Fafano presse ba yaka ba Flori ba japonais zei. Ba landier pour na ki. Bana matete, te bana matete. Donc ça dit vient na biso pa ya sa borna e. Pour Fano pas zaki vient matete mais Fano zaki président musique de Fano zaki ko azwaki ba petona sangse ba ngopona ba sala ka ba interprétation. Au moins bango bazobeta ka ba interprétation puis ba interprétation ba ka ba instrumental. Ba musicien pena boizaki lo ba babia shoko ba ni pas Fano. Maintenant Félix vient nga waze ko ya à s'imposer. Ba petit na itu wana lo ba masa ba Flori ba Willy Bondaki ba Zeiman que j'ai sali dans Zeiman c'est japonais. Ah Zeiman comment on anda wana comment on Zei. Ah Zeiman bango tu ba yo finana na culture. Baye et pas waze quoi. Ba pas waze. Les japonais se comprennent bien, japonais beta pas waze quoi. Donc ça dit bazaki ba na bien on va passager net japonais pande ibinate. Nana depuis bazalaki. Net c'est qui le nom on a ba Willy pay à côté ibinate mais pour Willy on a be bondaki. Baza fini mona waze quoi. Ba ko bloc moko ou soit baza fini moko. Donc so l'équipe pas Willy bondaki 3 ou 4e porte waze. On a fini. Na Viaza na quartier Viaza. Quartier Viaza. Ngaza bantanu ngaza face na ba. Pour biso dona ba mikobi waza ba terre na ba Flori ba salina ba donc Flori ba kangama na ba waze quoi ba kangama ndako nani Willy Bondaki 3 ou 4e parcelle au moni pas talaka to zaki place ni vie na ultime kilai au kangaka bino ayo soutenir bino donc abandaka fondé na bango ba masana wana o ba kotombola culture ba tombola culture mais c'est quoi à l'époque culture zaka pas ba waze quoi wana parce que il logo moye bandeli zaki no pena munene te to aluka ki siège mo quelque part le début ça répéter non pas là-bas. Na début ça n'est pas là-bas. Répétition vous kota bota la mais wana obikaka na fula mina été. Bata moko avait pas obunda na kana ba Florine na bazei na ye. Mais ce qui me fait bien pas voir wana passer abunda na bato wana. Mais na moment ya suka a remercier quand même isusu. Ça dit pour remercier monsieur ça quoi qui a keno mikili atiki yo ba Vavason akena ba José Senga atiki bango. Azongi bo ba chéri be good ba ici mama malgré tout ba trialitikali. Oui, orchestre bandi après mais est-ce que premier album ya Félix Waze quoi Tétagramme. Est-ce que ça lango na orchestre na yo a monté na kin to que ça lango na batapoto. Premier album ya vie ça la clip na Rai boy. Ça clip moi Simba Lampe Tempête. Donc nazoye ba nandimité batapoto ba ko tchape mingongo. Batapoto ba ko tchape mingongo parce que erwana culture penza ndina nazo confiance bena ba wa kin bena bien té. Batapoto ba tchape mingongo. Nazoye album wana ya kala sala ngona gondo mo liputa chemise mo liputa simbila tempête bona Rai na biso ya de bona mwana mati. Ça la clip matete. Oui, zala matete na pont matete. Na se ya pont. Donc au mona wana na se ya pont matete na asimbira nini lampe tempête comme ça na Rai. Oui, zala matete. C'est que tant disque le bossé bimi ba musicien pe na matete pe moi leader na bango Félix Waze quoi et comportement yemo artiste vis-à-vis ya ba fanatique na ye ezaki ndengeni est-ce que comment ko kanga manger ou bien ezaki ouvert toujours comme nenga uta poto au début. Non au moins les gens n'aiment pas les gens et les gens aussi ne comprennent vraiment pas les gens. C'est-à-dire VS ye azati moto ba ko kanga batu de nature azarabna di bandate so lingo mona ye il faut koma okota et pas mi bomba mate so ko koti oye ko luka est grave so le biga osa petit na ya quartier ba okotsa yo mais pour mona na libanda blandi zakaba davandi ba misem so bala en tout cas okoba ndongo ba na tinande na ba mkwalelo na ndimi onte tinde na ba mkwalelo est grave so za parler so tunito oye bate ya za bongo abimaka te mezate ba bako
azalaki beauté na question wana azalaki ouvert na mutu tout alingai komona ye. C'est ça. Alors, pour ceux qui disent aujourd'hui que Félix Ouzé mutu moko azaka mutema makasi alimbisaka te soka silikelo likambo, ça veut dire que ti mokolo satana nzambe bakosololaka bino bato ozalaki na ye yaya na bino a quartier. Est-ce que comportement de banda kala to comportement de yeka na musique Nota on azolo banuri eloko moza pa na ye banda kala il est mou souvent na ye ba olobate. Ça dit comprendre que bato ba lobate na mila bato boye azaka na bagissement mo trop dit tangue bimaka. Vieux on a za bon boko vani boye tamsunga na oloba trop mais vieux on a olobate. Or yaza aza maele koleka. Alors par là na repé sa réponse na likamona que non biso nyonso ezala yo ezalanga ezamtali boso na biso awa to zwaka likambo nyonso na façon moko te to ko la même problème mais bagissement na biso ezala na égalité te. Donc ça dit ceux qui a eu décision na ye c'est Félix Ouzé qui a pris ça. Tamsu o yazo décision na bikenga na yo poto coopérer fo nzambe mais so nga tamsu na opéser na ngao. Donc na ko kota na penser wana te to na ko comprendre la façon na yo wana présenter wana ko moto na ye. Ki moto na ye oui, mais est-ce que na ba début na ya ba tant bino bo côtoyer avant ba succès OEA. Il se comportait toujours de la sorte ou bien ba comportement mususu ye tant commis na renommée o yazana olelo. Mais ça dit que mutu akola ko fire à mesure mambazo kutana ngo. Abandi ko loba il est social. Ni trotter mais tant on commence à décision ya boye oh to komo lelo c'est parce que à travers ba mangambo azokutana nango mutu mususu aboyi buzoba na misu ne sait qu'il va parler bo mone pezoba mais peut-être aboyi bozana buzoba na donc c'est quoi pour ye ba ye pour voir na ye bien ye ba ye et so yo lingo ya kolekeli na likambo ya koma alingité directement il va décider pour toi et puis à écarter yo. C'est pour cela que ba décision monsieur ko balelo que non mutu ponga na ye boye c'est aza idée na méchant ça déjà décidé il faut qu'on comprenne le roi en place ça. Auparavant, il n'était pas comme ça. Voilà la réponse qu'il faut. Voilà, pour ceux qui disent que Bino Batouza, Bana Matete, on est britannique. Oazé quoi, n'a combiné trop le bon début. Awa. Bah, succès, oazé quoi, yé makasi na signature. Signature, wana, Matete, penando so simbi, oazé quoi, il y a problème. C'est quoi, yébisa nous, à l'époque, surtout la signature, Matete, il y a une atmosphère. Mais surtout, France c'était mal au côté. Au début que ça totalement bien na na période de signature biso mona sous commune msouté. Na musique na biso. Oui, ngé na banda. Ba kufaki. Ah bon? Oui. Oh, mais voilà maintenant on commandé VF. Merci beaucoup parce que ça l'effort. Ezali nini, ezali li futa ya musalo salaki. Ndi yango ane betisa ko signature. Ça dit secret ya boulou za répétition. Secret ya boulou za kaka les temps en temps ça la rango. Signature on ezali ke au moins ils ont film Rambo. Rambo qui n'a pas récupéré moi né abomi mo kili mo modongo armé mobimba azaki sel mava kota zoe marquer à ça il avait signé dans sa face que non koti donc vas-y quoi tant que non et comme moment vas-y quoi na bomba mingi to répéter trop tout là que ça siko il faut tellement ça na biso dessinateur yaki et puis natana na kin so boyi ça mukili na yo so ngana yechanga pompier bana matete oui boza toujours fier na wazé quoi mais à l'époque pour notre lobby que nous bino bato aussi pour faire wazé quoi signature zaki ndenge loko moko un peu ya bakisi ya ba makambo belé bino to supporter bano bank sabino te que monstre d'amour a signé et puis bino bozara pe mena bo bangate c'était quoi en fait amour wana bo laksaki matete premièrement ça na ko ba ko mangaso kitika na re moko boya matete n'importe quelle area matete so tuninga ba yebinga donc c'est-à-dire par là je vais te dire que na matete to za soudé tozaka na bolingo makasi na oni britannique via yebinde kanza na soa otala oyeba matete to aka soudé likambo ezui moto même na quartier musika ila ta biso tout c'est pour cela mona ki no matete ba kangi kingandi esimbite matete ba bomi kingandi esimbite zaka na ndenge ki to yebani to yokanaka c'est dit vietanga sali signature za kisité na bi bien eza les futa ya musala na ye c'est dit répétition za ki mingi tanga banda ki kopesa ba chant na tanga bande musique na tanga oyo comprendre musique et yo senga na kota pena mozilo c'est dit na sala musala makasi vient dans un chrétien na sala musala makasi ça il travaille tant ba yo bimisa asu ya recruter bata bien signature bimi eza kisité to soutenir ki signature parce que to mona que musala o vient na biso comme ko sala to ndima pe yangote et puis et convaincre et kangi Congo et kangi poto vie danser il faut tout indiquer nde matete tindika fe wana ba o ba yebi bazali ba yebi te eza faute na ba mais biso to yebi on se roi na bon na matete wana waze ko avait de
deux encadreurs par rapport à code vocal naie tant que chanteur yo bato bono kende pemele naie wana bono mona mutu mwa zana pemele bazo yemba naie ensemble pour que ya exercer la voix et na matete ba yemba naie mutu mo ba yemba naie pena te so peut-être bato bazo pour pousser nde to lo bandi na ko yeba muke ya ko yemba on y va ba nani Frank nani abo ari trop boy nani vena biso ba Eric Lucas ba bandana on avier Eric Lucas ba bandana on avier ba vena ngama ndina na obusa na via bo répéter trop mais na biki makam mikolo ya ozinda zinda ba Félix Omida ba vieux batindika bango wana bazali ba José Kola pour na bord mungu ba geta utovandika ba pa utefunga mi José Kola côté donc vous comprenez ba vena ba na ya secteur nani timanga c'est quoi Café Chain ba Café Chain voilà ba Café Chain ba vena nga bango wana ba soutenaka ina début ba tindika kaita mungu no to gola la boite pour ba twana tuna otangelo ba matete donc mutu moko akomi na libanda ero wana na yebite wana mam na yimoko na yebite oyo za obwaka ya oni britannique pe oyo baza oyana ba faire na oni britannique ba Café Chain timanga ba José Kola ba Eric Lucas ba président Félix Omida ba vena baza oya bango wana c'est à l'époque ba matete plus bolina sport est-ce que Félix Oise quoi payer à ça la pratique bande to lobaka wana na kikino en maître à l'aise en maître en finanga à maître et moi matete tout aller ka tanga pe ko zo loboko bote na mnena kati pour yo ko zo confiance santé no menga zo ka confiance miko wana nga to ko be banilande ka place wana donc faut mutu to le kaneta pour mabele na biso senga makambu to ezala pour vieux wana yo mona biloko beta wana ça soit des kata guruma tala viona mete botika mino a pratika na mkuseka yango sina tiba commentaire mi mabe a pratika c'est très bien mais siko bande kwa Félix Oise quoi à l'époque bino bozo kola beaucoup tana leki moi Félix Oise quoi te ko ba komba to tala biso siko misusu bazani na poto kombo ebungi mais on a yebi oui na on a yebi que so na kutani lelo na olia na omela na zakana ensemble c'est Germain qui te moko le seul article pe na kini wana jamais qui te moko mais misusu bazao atindi ba cousine tout presque je les félicite pour tinda ba libanda mais quand vous en face na Félix Oise quoi na ndenge bandaku tout ça avait na bino et puis avait na Félix Oise on autour tout à l'heure comportement papa Félix Oise quoi bino bato quartier na ye e bano zande ntango mwana siko ayebi ke mwana ketanga classe mayele kile tout ça azonga boy mama musique mbala moko bino bana quartier bono mona comportement papa Oise quoi ndenge nini le Félix paix à son âme qui vient de nous quitter bon père Zagir wana tamsusu Oise quoi yekini boy na bakala wana tambo ko tana ndaka zo silikela bino kangala bino le pango donc e boko tate on dirait na ebite so ko pekisa musique boy c'est trop dit pour na tuna viete mais biso ce ko to inondé parcelle yazo mona ondre mutungisi moi tamso kiti ne bina libanda boy so lungwa oui au père avec maile père Oise quoi ça maile makasi donc père venant na baki Oise comme ta copia avec maile makasi au côté na parler mwana ngengo mona ba livre na ba journaux ba ina seti likolo de seti likolo nyoso na batanga paza ba témoin papa oui paza ba témoin de Jehova za indengwa père avec maile mais bande biso to na biso miki azo bengana en tout cas banda bengana biso mais vu que tolinga ka eloko ngo e bando singa ka photo kota ka tota la répétition na parler. C'est très bien, toujours évolué très bien Damien, artiste, vous nous suivez à travers le monde, l'émission Oyotolobagno sauté. Toyebi Penyo sauté, Binopé, raison pour laquelle Toloba toujours que l'émission c'est la complémentarité au fait. Là où vous nous suivez, vous pouvez compléter Damien parce que Azamutu. Alors vous pouvez Bosana, alors vous pouvez Kozala, ah ouais. Voilà, ils appellent Marambe Oumeli toujours bête Mbakala donc ceux qui pour Yebi au combien de personnes raté ah Damien le bien mais quelque part voilà les numéros sont là et puis Boyebi ne Bogozabi comme d'habitude n'est tout ça là. Damien Félix Oise quoi ami ma mission na poto premier gros poto oui bien que non minga remercier ki bango est-ce que vous tika na poto ou Oise quoi tika ba mission na ye au moins quelque part bon ma carrière na bango ceux qui vraiment yim dans ça qui on dit voilà non ko tika wa tika misusu bakima misusu patika. C'est-à-dire pour premier voyage à vie biso tutolo bango isa histoire à vie tanga ina na mo galère premier voyage à vie senga ibina kino babuka lupango bosimbisa wana confesse ba douter masa nga Félix simba kusuti ona ba Flori akima vient ku fâcher nateka ga lupango vient ku fâcher pa bantimba basimbisa taka baba voisin
Taka baba voisin, na banti baba voisin. Floride, premier drummer na evia fâché. Ba nikenze mkoko komba batikali, ba kimi na bapoto. Wana baba drummer okutu ba yesima. Suko buka mapango basuka. Bon, izakali kamba famille bafanda ina ba kimia, abomai na emoto. Ilala ina waba petit na iba kol na biso nyonso, neti mtimba wana Floribert na oloba master nanga. Premier voyage na yeve, mon ero wana zana bina bozuza bina makasite. Izaka baba voyager ba tufa sinisa babuka lopango. Premier voyage. À peu près, il y a combien de musiciens à voyager dans Bango? Ceux qui se rappellent. Vraiment, Erwana. Non, oui, bah, façon, bah, Fleury, wana, en tout cas, bah, mission, ya kala, bah, combien kinda. Nombre, kaka. On dirait qu'il y en a 12 comme ça. 10 à 12 musiciens comme ça, premier voyage à Kinda là-bas. Mais quand on a bah, Fleury à Kimi. Parce que Fleury, c'est qu'on voisin. Vous avez dit que le premier voyage, ma Fleury, ça y est, à Niamoki. Viens que mon qu'on revendique droit. Tant que revendique droit, bon, ils ont comme toi, la famille, tout ça. Bah, va déposer, bah, yo kana ba mambe c'est là non. Nandi va yo banda vina yi passé. Ils ba premier tour, ayo wana za penana mo pa oteke wa banda via banda ko pa fuka betaka ba msuka. Pas au besoin demander Kofi. Alors, ayo wana za gravité, voilà les mots, merci beaucoup. Pourtant autant komba mon était vieux. Ayo wana ko mes gravité. Na ko mo kwa bongote, na po komi vieux nga na obenga te plus que 20. C'est très important de continuer mais Damien, toujours continuer la minute l'émission Oyo, et ça fait plaisir. Damien, Nalobi Boye, il a comme un cassio bandeko basilika qui m'a tête, où il dérangeait peu moral et avasé quoi. Ils avaient plus que l'on a Jos Diena, à qui quartier latin, tout ça, bino bana ma tête, réaction à bino et puis est-ce que ça qui est tellement comité, ou bien moi fan club, moi pour notre soutien par rapport il y a problème moi, il y a Félix, Félix parce que j'ai une question derrière cette après ce que nous allons dire. R2 Jos Balungwe, on a vu à sa souper dans ma tête. On a commis déjà limité, on a d'alia c'est ce cas on a limité. Et comment il est difficile c'est que on to call it. Au beta mazwa lelo. On to call it, ça dit Damien au mona ça comme abana va faire na ba tu presque ba mikol ba peto to ba peto ba comme ba na va faire na ba ça dit to ba ke ba sentir na ye ba mona ngo bien même pas mona ngo bien. Oui pour ngap na mona ki moto a déranger mon thème vie à Jos, départ à Jos par rapport à ba o musu ba kenda. Donc kokuta na boinini. Pour nga na ba ki Jos mukola leka na TV, c'était un certain mardi si je me souviens zaka na fikine. Les alarmes c'est un fikine a polele. Jos aleka commissaire grave finga mo pao pour se mon pao bendi ba gabana zo benda ya es grave. Jos aleka finga ya sala mambutu mena kamwa non, c'était dimanche. C'était dimanche, c'était le dimanche. Fallait bazali na concert mo wazo ko fallait na fikine jeudi. Jos aleki dimanche. Le bibuzo ba masani ba misia wazeko ba kepa ya azwa ba nono chaka pardon nono chaka azwa solution c'était kombo zo bunganga onoka panga azwa ba gabana salem yamba ika pour ça bien alors a vu sikoyo a meke un peu ko dénigrer bango dans sens que belo ba sali za la raté a meko ba non c'est grave ça peut mutu boy tout nga ba kofia ba ni tout simate mais subitement concert bozo la jeudi yo chef en mouvement. Mardi ba yoka kino mardi parce qu'il y a dimanche mardi ba yoka kino je ça comme pas Kofi takata yo moko talaka yo moko l'idée là ozelo yo chef en mouvement donc j'ai dit bon on a concert ma casse na fikine pour se rendre fikine aki j'étais quand 2 jours ba signature ba moi na soki ba maman soki ni to binga ba mutaliboma aliaka na full ba nini tout ça wana siko batala boye jeudi nango mardi nango ba mo yo chef à groupe au dénoncer. Non, je ne fais plus partie de la culture. On a commis un quartier latin. Tant les oxy, en tout cas, les oxy, c'est grave. Malgré tout, il présent sur le territoire, il n'a pas de beauté, mais les oxy, moi, je bloque ça qui se bien, côté sous bien. Ça dit, moi, je suis sur les bandas. Et ça, c'est pour les oxy. Tellement, on a félicité pour Aïbi qu'on s'est maîtrisé. Aïbi qu'on s'est maîtrisé. Au moins, petit Abimaki, oui, bah, soutenir, on dit, on a un problème. Mais les oxy, nous sommes en train de chuter, bien sûr, Damien, peut-être que le temps évacuer nos occupations, mais pour clore, les lots Oyo, Moussala, Oflex, continue comme ça la musique à Congo. Est-ce que vous, natifs de Matete, parce qu'après, quand on dit, tu me souviens, Botami, les karma pas, bah, nous sommes Matete, comme artiste musicien. Siko, tout ça, après, karma pas, il n'y a pas qu'il n'y a pas de protocole. Mais Siko, vous savez qu'on aime des hobbies maliboso. Pour vieux Claude, quand on passe vieux Claude, je crois. Vieux aïe, qu'on a ce qu'on après quoi. Mais après les lots,
na limité pour que ces belé ba Fabregas ba Obima ba Fabregas ba l'équité misima donc ça dit que ça va bongo après waze quoi na ki na matete so ina bosa inte ba matete on suba sizenga na moneka ka mapa na ndi Fabregas ayo tuzaka na ba misema ko suki arubani senga suki banani baza usaba blue one même Colombani Wasenga. Voilà les mots. Les journalistes nous savent faire recherche. C'est Colombani Wasenga. Viwan badisna ka ikuta mira nguya banguya boy. Na mira banguya vio. Wazee kwa ipa banguya. Badisna Colombani Wasenga boy. Na mira banguya pembeni ka. Mira banguya me. Bakangama upanzina ba Jaro Jebao ba Jaro Jebao ba Blaise ba Chelin. Te akokate. Via yana moto mzuzu par rapport na bango. Colombani ba meka. Parce que concurrence pesa ki makasite wazee kwa kuta kiteleza na movie des raisons pour est-ce que concurrence qui est dans ma tête. Concurrence loyale ya musique est na Kin. Ou bien na Congo. Donc wazee kwa ya kuti bandali mo ba wera ba obeta ba jibe ba obeta ngape na matete na beti. Na zupe kilitira na kangisi yango signature bango tu balali pe. Pe lelo banda vanda wana. Titolo ba vérité. Non, ngana za mtonto na bakesi. Danse des chants. Mais danse des chants. Donc ça dit que c'est wazee quoi. Nous sommes obligés de terminer cette émission, Damien. C'est wazee quoi. Alors, aujourd'hui, un dernier message, peut-être à lancer, na ba ministère nyo sur wazee ko batikala na poto. Ba mususu baza lelo bakendaka bayaka na ibebele, ba junior window ba yeko ya, ba yeko chapua na cultura pays et puis après un message aussi na yemoko esgraf moko wa bongo pour na minute ya otalao. Bon, message n'a pas ça surtout na cultura. Beau continuer boulot na vie na bino. Boyebi ke vie na bino zave ya no itikalaka non. Oui, il n'est pas Dieu. Mais ça dit eza le lingo ya memelaka musana na ye. Ça dit ya lingi musana na ye azana bana na ye elongo. So yo kei alobi non komoni lo lendo te. Ba misu ba kosaliwa alobaka na bango ke non avozonga foma ya misu nga posa nini ozongisa ngo. Donc ça dit beau comprendre que on avait moko il décide o ya lingi yango e osalema. Et puis même na mamba nzambe lobi ke soki yo mo ozolinga likambwana ozwango. Mais ce qu'on voit yango pe, obo yango. Comme yalo baki, soki obimi mouvement nanga, to so sali buzoba na likamo nga wazeko na sino bino non e ya kuma wite, pour tout respecter. To aider vision na to tindika vision na ye. Ndi yango lelo, ba aider vision na ye lokwa ba mososo. Ba aider vision na ye lokwa ba mikobi c'est mon neveu. Mais à un moment moi aboma ki vi na ye. Taka mikobi na wazeko tilo na kiata mikilité. Mais ba voyage alilo ko mokende, po ani mikileza sute. Elo ne boma ki. Mikobi ya ba kilitira avant ba aimer de lambonda. Mais bon, qui est ni tant moni pour tous en noté à qui fait cette classe où le fait vient à sauver beaucoup de femmes beaucoup là. Ah, first class. À qui n'a fait cette classe à tiki kiltira ba aimer de ba ça nini ba côté tant mais de côté yo kuzonga valeur yo zadi na mozo ngo susu ezate ba aimer de ba ke poto mais comme le lavande aimer de le en poto abatika avant na ye alors sikoyo mutaloba ina alobana na bino kina boy de vision nga parce que to ila biso tu vision ya idée. Comme moi, je n'ai pas de vision, l'idée de président, qui est de 25 qui est monde, les euros, on va parler de toi. Ok, merci beaucoup. Donc, ça dit que tu as une vision à l'idée. Nous sommes autant pour la chimie. Visionnaire à la ramon, on va visionnaire. Si on travaille bien, vous êtes visionnaire. Un message maintenant à lui-même est grave. Ok, message à président Félix Oisé, quoi. Plus que 29 vieux, comme on a côté et ça va bien. So taliboro l'équipe no je suis plus que vené ça dit so na timu tout na bimisi lole monangeza kangai koleka oyo nyoka bwa kaka je oza mukolo au travail bien ça la bagage iloko na lubina bana na yo côté na ope na lobake yaya lembisaka mwa moke motema na bana oza éducateur un éducateur a motema munene oza kanda makasi ndeso ovandeli problème et so venu problème comment na kanda makasi mais lembisaka problème aux atata, les logos avaient président de la République na mutuno des awana. Les logos a PDG quelque part. Mais au bomi ba place on a de classe yo tanga yango yo saela te. Alors si go zono bagage yo zo kana kota en mamke, mais ka ko za na motema ya grand. Nzamba soutenir yo parce que ça tindiki yo. Vraiment na zui tenter na zo temper ya okuta no boite mais na yana Paul Lwemba ne bemba père na fiki. Na moni ke fio za ka trop pris na yana Paul Lwemba yo yebi donc ngam na tambola na ye. Et ba condoléances na profiter na pesango lelo parce que je n'ai pas eu ce temps là. Attends na TV ko dupongana na artiste comme l'état msino ka Alex ngo mais ba place na mo na interoti mais Léon a profité na il sayo ke fait ba condoléances za motema munene yeba ovana bana yo vraiment ozo kende bien ko banda na oti yeba ke na vipe pante ala ozo ki ba pante o résister donc départ ba toani ça que moi passe mais lelo s'est retrouvé musique ezo ke na ka ve te ya bana ka bien moi ne sais pas akana libunga nde yo po bunga na parcours à vie na yo
mais papa boit karaoté. Ko boit karabane na lolenge wana te. Merci. Voilà, nous allons parler de Damien parce que c'est un artiste et comédien aussi. Et tout ça, c'est très important. Hein, vous nous suivez à travers le monde. Et au Salabiso, toujours bien. Tout le monde a fait choisir qu'à Foula Peba et Sobé, c'est Rwanda. Donc, l'émission au objectif est d'aller rendre hommage à la star Nabiso Tambazana nous vivons. C'est très important. Parce que ceux qui ont fini, tout le monde a titre posthume, tout comme ça, on a rendu tout comme ça, mais de leur vivant, apparemment, on a du mal. Tout le monde a au sala comme Moussala, ils ont un sacrifice, ils ont une œuvre d'esprit, ils ont un créateur. Donc il faut tout rendre hommage, c'est très très important. Un grand merci bien sûr avant de prendre Damien. Nous allons saluer bien sûr ceux qui nous soutiennent à travers le monde. Je penserai bien sûr mon frère Alain Dinamo, l'homme aux surprises agréables, qui nous suit depuis Belgique. Merci également, merci pour la première dame de Lausanne. Motema, il y avait Nango Belisha, parent Andiri Djelouawa, un enfant pas comme les autres depuis Lausanne. Un grand merci également à Fanny Bongende et tout le monde. Vous nous aimez bien sûr avec beaucoup de plaisir. Fiston Bowell, jamais je peux t'oublier. Merci beaucoup également à mon vieux King George, le sultan de Dublin. Un grand merci à toi. Un grand merci également à Noël Okito Black des Dons. Loin des yeux près du cœur, nous sommes des frères, nous ne jamais. Mais le 20 ans, ils ont Yinda. Parce que Noël Okito, on comprend en réalité le 20. Les lots. Un grand merci à Janine Kazola. Merci également à staff News à Franck Stemaï, les amis de Franck Stemaï partout à travers le monde. Nous avons notre groupe WhatsApp. Tu veux être parmi les membres? Car un numéro 1. Au Komeli Bisso, au Côte Sawana et au Sabisso bien, tu verras bien sûr Pilonga di Maestro qui est là, en train de chapeauter. Merci beaucoup à Janine Kazola, un grand merci à Blandine Lando depuis Italie, de Bégou et Batutu Baninga Franck Stemaï, mon vieux Gauthier mascotte, je t'oublie jamais. Merci beaucoup à Coco Arafat Makizembe depuis Londres. Vous êtes tellement ébélé, je vais pas citer tout le monde. Damien, on revient à toi. Vous êtes comédien, est-ce que vous en avez besoin de soutien? Parce que vous êtes aussi tu as dit des choses vraies et puis bien pour Félix Wazekwa. Pour toi-même, qu'est-ce que tu peux dire à tout le monde? Qu'est-ce que je peux dire? Pour que ce soit une réponse, ok. Ce que je peux dire aux gens, c'est que je sais que les gens ont beaucoup de mais beaucoup de gens ont YouTube, ça va. Mais au moment où on a passé des ming, bon, celle au hasard on a Toulouse en France, c'est Fernando Solsis. Fernando Mtazana Ombaya. Il y a un épisode film Mubimba Kuna. Mais au hasard c'est des msous on a les Kambouté. C'est la promotion, c'est la bisoga promotion, Nzamba ebitana. Mais pour na ba obanga ko soutenir artiste comme le roi biso tout ça Léona Kin. Bon mécanique ko chama beaucoup, tous en vierge. Bah, soutenir une démonstration de tu ne fais pas des vierges biso. Toquer c'est quoi la démonstration apparemment va comprendre que tu as aussi du talent. Mais c'est quoi tant on a le bas petit dans blaze local et nani dans trésor local. Yo tant on va ko le des stages. Oui mais mot de stage. Mon sur raib na hote. Mais le lot de stage comment na kin. Est-ce que yo tant ko le fait des. Mais yo mo na tout no bi fait des. Okola na fait des. Donc c'est-à-dire que mokile komana ba fédère, mokile komana ba délestage. Ya on est tout unyo kwama. Kala mboko ya kamalamu. Ilombe ko ekomi ya pataka de bloko to yeba te to yebi ngolo mais bloko mabe. OK papa na ngati akufa ko na sama bela bi fédère elo nité, nini elo nité. Le tant qu'artiste na zolo bana binu lolenge oyo. Ki mokili bo o mundenge butika ki ndenge zate. Donc ça dit ba mo ekoti sike za ba bible ba bomoko nzamba sala ngo sika na yebi te so pona bango. Pour na courant de l'estage japonais. Mais to yeba ngote. Mais na Congo na pote pe à la rata. Mais c'est quoi on est moi et où tu as place malak sa biso ngote. Mais nous démontrer biso no mo ya bien tant que comédien. Tika mama ba courant. En tant que comédien. Oui. Bon ça va na yebisi bino lo mo boye bandeko langa. Tous en abolingo ambisi na mai. Surtout linga lo ambisi na mai to vivre bien. Parce que si on a ce exemple ngo que non mbisa utaka wapi. So ngozo ngisela ngakasi. Mbisa utaka wapi. Tant pécheur akanga ko mamba loba. Ce pécheur a péché mbisa tango beta bombisa. Ah ma utinga na kende. Ma yebisi na roza na hote sikanyo so okende. Mbisa ndima kya hote. Tant pécheur azumbisa kasa ina teki. Tant musomba teki mbi asombi mbisi. Atina mesa pote ka osani. Abora nini? Pombise ka okate. Puis mbisa mai. Mai lobi na roza na place na baki na rolanda ka partout okende.
muto asombi mbisi wana akena ona ndako na ye potia na ona basani hapa ndo kata obwaka nini mal baki na ozana oka partout yo ozala na bai na otikote eza bongo te mama na tanga olamba tie na nzungu obwaka nini mai ya lobina obaki na yo partout yo kozala mbisi ngape na ozala tango basisi kolamba batie na bamesa to dame to si to sara nini to melaka mai te mai lobina obaki partout yo ozala nazaka na yo mutale asisi akezonga bema nini tango asisi azonga osala nini okosekisanga belete po opesa kanda yoka mutango zela kosekisanga belete botango siko muta kozwa asisi zonga obwaka nini mai alobai na ye alobai na mbizi nini partout yo ozala natiki yo te nazaka na yo botango epepa zongo yaka epepi ekendaka nango ebwaki wapi tozala na bolingo mbisi na mai osida-dit tolingana lokola mbisi na mai comprendre comprendre tozala na bolingo ya mbisi na mai mbisi autaka na mai azongaka wapi donc biso na biso tobomana alors mabambote na bandana Fernando Mbaya qui nous suit c'est monsieur bien. Ok, merci beaucoup Fernando Mbaya oza ya biso surtout yo pe nous ya groupe rénové qui kedi so tali boro na mono osepela donc Fernando Mbaya je vous remercie là où vous êtes na bosanité salon mobimba ya LTC nde toza to na kata cadre ya Fernando Mbaya trésor locali le boko trepi na bisaka trasaka na ba momi ba tracer bango do na ndenga jeté ainsi que na la fille na ya na yawa c'est la fille Nabiso Brida, Otosane Nikoto Betana, et on a cadre Fernando Mbaya, et Kobo Sanate Salem Katambwe, le prêtre du moment, le petit mais costaud, ainsi que Paul Luemba. Donc égalité Zabongo, on a beau être cadre et on a bon amulé encore. Namiki Likuna de Fernando Mbaya, Yomo Yaliboso, Marcel Kontakite, Mama Inès Ekanga, toujours na Toulouse, Bino Nyon son salué, Bino Bambota Makasi, Okoto Rachel Toubi. Na pesi mbote makasi na yedi ko pesa ngaka 48 heures na ozolobeka na 48 heures pour nyongo si la raté je vais pour ina pesi mbote donc bino tout ba masa na ngai o bana poto wa ju chance otala o ba Jean to somba baba e baba ve ba petit na nga besoin ebele ba lokolo na nga za kuna lokolo nani trésor lokolo nani lokolo nani de trésor lokolo ba te lokolo nani donc ebungi ka ndengwa ndenga lobi parce que azokolo ba lokolo te lokolo petit na ngai lokolo petit na ngai nani lokolo mais yazo kolo bata o ngai Jonas lokolo voilà Jonas lokolo voilà. Alors merci beaucoup, merci monsieur Damien d'accepter notre invitation, nous sommes très Franck Stémaï na félicité aux couleurs frappant ba ba la vision na TV ba mona ndeni na leyo comprendre obo utana na TV na le Franck Stémaï hein Molenga naza boende naza. Yango na yebisi yote po abanda ni bandela lobi kino Damien soutien na yo ceux qui soutiennent na yo question na ko bandela on ko lengi fort. Nous sommes à la fin Damien, la télé c'est le temps. Un grand merci à Batali Bis à travers le monde. Merci également à l'équipe de Pro par de Pro, hein, chapeauté par Hilaire Clark et Nyoka, sont des jeunes mais bourrés de talent qui font bien leur travail. Là je vois Hilaire Clark et Nyoka, merci à Maïle Sadiki. Nous sommes là en train de travailler. Vous aimez bien sûr cette chaîne Africa Info, continuez à vous abonner, ça nous fera énormément plaisir. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien. Nous allons encore vous retrouver très prochainement, bien sûr, dans le cadre de cette émission Analyse. D'ici là, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Au revoir. Keba siko makambo bandi awande bokozwa makambo solo na Africa Info système ya kokoti. Africa Info, Souka la plaisir.